président débat. Président n'a fait rigolo à Jésus Denias. Soi-disant, président nan. Tout temps ba président lokola ba mopao, ba bimisela biso ba vena biso fali na bandal, o bazo honorer lelo bandal partout na poto, partout. Yo, na démarrer lelo talanga bien. Wana nous de un sans référence. Président na yo nu référence ya bandal. Awanga na lobeta ke mwana ya bandal, jeu d'adresse débat yo pesanga référence na adresse. Yo fait rigola yo mwana bandal. Yo fait rigola o mwana donc yo a débat o mwana. So na bina art wana mwana na bandona na art pour na personne kanda. Voix na nga na jouer la te mais voix mutu musu. Ma patina zana ngai fallait pour panna mutu tinga. Abena démarrer mutu na so démarrer ba président. Za respect na président baninga pa. Wana na personne kanda. Ozana wapi venanga master président master abengana na groupe pour anini polo buzo baba bêtise wana nous chor bandal ba ebioti yo adeba ompoka moto penzo azofinga fali na ndenge nazalia naza musala nazo sana lupango ya kati ya lupango epai fali ya utaki nazala mingi ya kolobata na koli tango tozalaki so 4h du matin koki to kati musique wana tangwana to bandi ko luka moyen to sala nini to zwa biloko to lia après to ekopanza na pesie penza mbote kasi alukanga saki alingi atala émission ya kambangu info plus aïe na cliquer na koti YouTube na tala info plus pona mona bansango ya muziki ya culture pea makambonya César kao info plus tala pe mona info plus otala kawa. Bienvenue mes chers internautes, il y a WW Info Plus avec Peggy Titan, le parallélo de la presse congolaise. D'abord, je dis merci beaucoup Nabato Nyonso vraiment. C'était vraiment il y a s'abonner na site Nabiso Info Plus parce que ici vraiment c'est la classe et la différence. Et je dis merci beaucoup à Madame Yvan Pongo depuis Paris, la grande dame parisienne. Donc na PCP Mbote na mon vieux Yeba Bengakae, honoré Ziko Maël, mon producteur, la fondation Ziko Maël depuis Paris, le Sampa de Paris. Sanité mon vieux Babi Mboli agence Badem mon tati Karapegui Titanté donc Nabato Nyonso Balinganga Lorette Limoka R9 donc avant tout commencer je vais dire Nabacher internaute Nabiso Boebi ndenge ni Peggy Titan Mikolo chronique musicale ndenge vraiment tozaï kokumba yango et en plus on va parler aujourd'hui de l'actualité ndenge vraiment guerre oyo ils allaient vraiment s'enflammer toujours parce que les musiciens congolais comprendre que la musique n'a pas comme kita et on va dire que polémique il faut mater mais c'est pas vraiment le cas. Moi Peggy Titan je vais dire ceci tous a vraiment besoin de bino musiciens nabiso parce que bino tout besoin de sa culture yamboka nabiso et d'abord je vais dire joyeux anniversaire na Olivier Lunyanga 11 ans. Moi na maman Yvan Pongo donc na royemele moi muke joyeux anniversaire joyeux anniversaire joyeux anniversaire Olivier Lunyanga joyeux anniversaire. Ouh! Joyeux anniversaire à toi Olivier Lunyanga 11 ans hein moi na ya Yvan Pongo la mère dame parisienne donc yango wana donc na linga monopoliser sous parole té déjà là le na ko recevoir mpoka o aye parce que ngai na lo baka riposte contre riposte ezala ngoma mandule to solo na poka a solo pe na image na ye na habité nini mpoka koloba parce que tu dis que musique yango lelo hein écoute moi marambo quoi écoute si ba épice ni malobara écoute si ba épice écoute si matungulu ça veut dire je dis merci beaucoup à Moustapha Malemne à la réalisation et à toute l'équipe d'Info Plus. Je vois la Vasco des gars Machibango Babi ici c'est le professionnalisme Peggy Titan Fana Ngwende Nayo et mon DG Lookman déjà on benga pourquoi il y a tout cela par rapport et ma solo n'engeni to solane lelo par rapport à la guerre oyo ils sont enflammés parce que biso tous en abiso bateau to aussi les sango tema tous en a besoin que musique na biso mata déjà je vais appeler Poka aya to solo là nae
Pourquoi? Ouais. Pourquoi? Journaliste. Pourquoi? Aïe 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 aïe. Babi bakodoka. Ouais. Bakodoka. Tu es bien bon. Donc il collier sous qui n'a cité. Donc moutoua militaire on a besoin toujours aller à foufou. Donc bakodoka. Donc on est toujours ensemble. Donc na yo PC là-bas niama mugoboui tout ça. Bana poto. Nazo saluer nanu Olivier Lunianga. Donc fils à papa, fils à maman. Donc joyeux anniversaire à toi. Mon frère, donc il bambota trop, n'habite Simba. Ouais, on est balobaraki, Isa Info Plus, émission Babengango sans rancune, riposte contre riposte. Donc c'est grâce à Moustapha Malé mené tout télémi awa. Est-ce que yo y est direct photo loba, babi ke bacheo au kipé, aux charge. Il y a des bailleurs, il y a fait rigolo la Jésus des nuances, n'enge guerre ango déjà mamango c'est mati. Ezani ni problème ango pourquoi to yoka devant caméra na biso ezanini. Ouais, balobi mutua bomba mi aleki toujours na maele. Ve na biso fali poupa ne grandi à Bandal c'est Paris, ne grandi à Bandal Sinkin, babi partout au tambola mutu monte ya bosani bana poto Olivier Lunianga, hein? Yo ebi fali te mona Bandal. Ba soi disant ba bimi bazo ganga ke non bana Bandal, vient nga fali à Batamaki, vient nga Koffi Olomide Quadracora. Je salue à passant vraiment. Donc, à Batamaki, bana bazuita ya kobima ya koloba n'importe quoi devant télé. Oui, ça TV m'a thérapie qui thérapie son tout démarrer bino. Maintenant, on a un débat, azoloba mabe ya Koffi, apesi Koffi Olomide combo, azo attaquer même Fally Poupa. Et d'ailleurs, yo pourquoi ce que balobi que yo le seconde aux humains en charge. Si go charge d'abord il faut banana nani puis au succès nani. Na démarrer ba omi balé, soit disant débat. Mais président na fait rigolo la Jésus de Nias. Soit disant président nani. Tout ba président lokola ba mopao ba bimisi la biso ba vena biso Fally na Bandal o bazo honorer lelo Bandal partout na poto partout lokola vena nga le boss Kovo qui sont pas ayebi makambo mobale mama Cynthia ayebi makambo yo donc auto lobela banani lisu ba président nani o nga débat yo na démarrer lelo talanga bien wana nous de un sans référence président na yo nu référence ya Bandal. Awanga na lobeta ke mwana ya Bandal je d'adresse ya Bandal mais yo ozan adresse même pas ya Bandal nga sotu nga na peso adresse na biso na Bandal Sinkin référence Wenze ya Sinkin sur avenue Kassamvu numéro 53 yo débat yo pesa nga référence na adresse yo fait rigola yo mwana Bandal yo fait rigola fait yo o bana Fally bana dicap et là tele ya boye ezaka ya dicap. Vena nga tindele nga crêpe atindele nga ba swego ye mo abete na ba clip de bomona kiango do yo amwana o amwana donc yo adeba o amwana so na bina art wana amwana na bandona na art pour na personne kanda voix nga na jouer la te mais voix mutu musu ma patina zana ngai Fally Poupa na mutu tinga abena démarrer mutu na so démarrer ba président za respect na président baninga pa wana na personne kanda Micho masananga Micho ya la die sobe donc vraiment to continuer ezebele yo ozana wapi vient nga master président master abengana na groupe pour anini polo buzo baba bêtise wana nous chor Bandal ba ebioti yo adeba o mpoka mpoka l'artère principal titulaire du groupe Papa Koba donc papa oyo abeta banzonzing na beti nzonzing na pomba zana mbangu so mbangu na marché titre nango rien ne sert à courir l'accent nzonzing yo beti pour le kofingi nga président nga Fally Poupa pour le kofingi nga président nga Koffi Olomide yo ne grandi à Bandal vient nga Fally Poupa Azar référence ya Bandal so kiti na Vodacom otuni na luka chez Fally Poupa donc mais baloba ke Fally baloba ba obenga migolo Fally makelele pourquoi wana bangondi et mokilité papa ba surnommé ouais bango tilapia babike ade bayo ka otolo babike président ya grand chanteur aya na quartier latin pour na opesa cour ba Fally bazaki wana mais yo siko lelo ko contester pourquoi. Bon, on a eu contredire parce que c'est faux, archi faux. Donc, grand chanteur, meilleur chanteur, donc Oyo Akangi, Oyo Ayo pesa cours, Oyo Ayo pesa cours. Et ça ba vient na biso ba babi baba Babiandombe na quartier latin, que bi ba vient na biso ba Fally Poupa ne ba tu ba pesa ba cours.
hein ba yemba ba disque kanga ti lelo to yo kango na bandal même partout dans le monde yo contredire biso na nini ozo contredire biso na nini ah toi liboso Saint-Saint Saint-Saint na bandal et si ka vie fali pour paleka vie John Werason aleka awa et belé baleka yo faire yo leka wapi yo foute la soi-disant soit ba côté ba kimbondo kuno vanda ba kimbondo awa te eza mabele à Paris Nord yo tozawa to aussi ces missions sikote bana poto de ba benginga Francis Vemba les jeunes millionnaires yena yebi jou to vanda to zwa mwa kopo ayebisi biso abi bana miketo tsika ba sakana lokwa balingo sakana to tsiki ba sakana na démarrer sous pololo. Ah, yo, venanga pululu la pesi mbote parce que na linga ko trop. Oh ça muzom. Oh moi nana, nga na suye. Non lia. Et pardon, wane binelote ayana Arnaud Panzai. Nga pena soye na Arnaud Panzai amwana. Tolo bela sirifali poupa. Donc ba lingi donc ba kitsa vena biso dicap na mabele na ye. Entre tabana misuba bimi entre tabana misuba bimi bazolobo nzamba bandali yo nzamba bandali ndenga yo poka automatique na salon na bandali c'est Paris bana poto baebi babiloko ya salon utaki poto reprendre na salon na bandal donc vient nga mopao za calme biso pe ba artiste comédien to koti makambu logo ya za artiste comédien a koti bozwanga na sous l'émission dimanche bana poto botinda bambongo botinda babilamba ve fali tala petit yo abundela on a Paris tinda babilamba que journaliste a mwana siko nangina loba bo epoka a tozana komina bandalunga on cholo bana lelo tozomona sa flamme Koffi Olomide et Fally Ipupa na ferigola et tant que yo e ko contester contre ba guerre wana et pour na de bandinge azo vraiment ko démarrer président na yo Fally Ipupa na Koffi Olomide et ceux qui lobi otala lelo na maramo ndinga zo kene na vite sa musique nani ko pesa couronne Europé sa couronne qui a ma musique na biso dans le monde que musique na biso zo mata poka koza la contre mutute koza ni contre mutute zala vraiment bref parce que ozo le bozo contester na yo contre bazo salir salir les deux présidents na Koffi Olomide et Fally Ipupa so ngolo ba lelo Europé sa nani couronne ouais personnel donc logo la père na biso papa Wemba fait beaucoup les kuruyaka aouté ko yebisa biso pinzolo le kinzele ya matama et tu la to etangi na mutema donc loko la boye couronne pona ngai na loba eza vrai et vrai vient nga Fally Ipupa aza the king of the king donc aza likolo ya likolo non aleki ebele soit pona nga couronne on peut ça vient nga Fally Ipupa parce que abeta musique internationale aza vraiment international azo sa makambu oyo et sepelisa bana bandal soit na kokota te vient nga Fally Ipupa que ça misala awa faut mona ka mwana mabele na école Saint-Jean vient nga Fally Ipupa sala badon abongisa ba école abongisi ba salle ba ban ba makambu ebele en plus na bandal ya play to telemi ve Fally Ipupa mutatiaki goudron oyo asengi na bakonza mboka batie loboko verse si musala yo mwana bandal ya wapi mwana bandali ya wapi couronne nini yo senga po mériter nango wane lote tera mwana oja pamba ero côté pamba oja jero ndenge tolobaka jero mbesire na yo na koriero koyo bachengawo donc aza mwana mukie na toloba oezande musala na biso na olela awa bébé nanga Nicolas bébé à moi, mon fils à moi Nicolas, n'a pas vraiment bambota trop, tous a toujours na musala na bateau, bazo finga ba leader à baninga. Mais botika ba leader à baninga basa misala calme ko. To bomba ma qui vient nga Fally Koffi Olomide, a bomba mi quadra kora, oya zobina. Ale to bina kadasa ba boss. Omoni boss ndeye wana. Balobi ke Koffi atanda kwa 5 niveaux azana ngote école azana ngote mazomi benga boss. Point. Mais à vivre bien. Del Pirlo a vivre andeni na ma campagne wana na mon fleury souhaite okei to mona ba villa Del Pirlo siko bango balinga vivre comment vena ngai apesi ba vena biso Fally ba opportunité ya makasi asali ve Fally abima akende liboso na musalango yango ve Fally a démarrer ba biso ba automatique poka na pesa vraiment vrai non ngai
bandeko na nga pe bwana poto Angola kombo na ngai eza vraiment Ushiro Kinzonzi famille Kinzonzi père nanga kufa personnam vraiment famille Kinzonzi nyonso mbote ya trop ngai ndeko na bino yeyo na toujours na bandal séparé donc musala na biso to sala yango eleselanga mwana ezo bokolelanga mama baleki donc yango nde to sala quoi pourquoi nangina tuna est-ce que Fally Ipupa autre kozwa meilleur disque platine jusqu'à d'or ya nzembo bad boy est-ce que koko loba nini na ba chaîne internet ba landa biso tilelo Fally Ipupa il est local ou il est international par rapport à eloko auti kozwa ba to so ba loba keza tricage et tout mais yo tant que nous ozolo ba ke mwana ya bandal par rapport Karake, par rapport à ma solo, au par rapport, et ça qui le 16 novembre, si je ne me trompe pas, Fally Ipupa qui a mérité qu'il disque, disque single d'or. Si on a dit yo loba moko par rapport ya bateau ba mona Fally muke ba ke loko azui ils pesé. Tout le monde est loko wana so na lobi eza première fois tout le monde pas ba vient na biso beaucoup. Via celle Moussala bien à Koufi likolo ya podium likolo ya serre likolo ya scène personnam toujours père Assalem Moussala bien ma vient na biso Fally balala ki mais tant yo la mukabité ngana mona Paris quand on dit Paris bandal c'est Paris donc c'est vraiment Paris à tout vieux eloko o azwaki donc c'est vraiment azana raison p a mérité na Moussala na nani ngami bengami de king c'est normal. Si vous avez un peu de Aseli Moussala ne monani. Et maman na ngate oto parlement to sangani to yo pesa ngo vefalité. Ezande bakonzi ya libane ya mboka batalité population bafani batalité muto osenga a mérité na Moussala na. Donc oto nande ba question bien. Eloko sanga vraiment plaisir. Vous avez que Fally comme tantine Fanny. Ah ya wapi. Ya bango pe ba Toloba bango moko kutu baza de plus oyo ba pesa akomane vewe ngalelo koma benga ba ketch abimane mu pepe azo sointe na ye mais ayo kosela baninga wana za ba ridiculiser président nga Fally Ipupa ba kitsa mwana bandal parce que bana bandal bazata deba yo adeba olukinga na makofi komona olukinga na aro komona olukinga na masolo komona ya pa ziko na bandal Zikwa yebi oyo aloba awa. Donc c'est vraiment Moussala ezokendi. Message no siko ezani parce que tokomi na suka message siko pesa siko message na ba chaîne internet na sur balandi loba siko liloba moko na o nyoso ya ki loba na sur ba chaîne internet na biso pas comprendre na lien siko yo loba iloko moko Moustapha Malembe le DG Lokman équipe Mobima Info plus parce que biso awa toza une église au milieu du village. Donc aux apona ya batute to sala rané bino bo benga ngai yango na ye par rapport yo peut riposter parce que ba benga ngo riposte contre riposte. Donc na lingi sikoyo ta la caméra ba o kanga yo na otiki la 2 secondes. Oloba en bref na onyo so ko loba. Olobi en bref après tout se séparer. Ouais bana poto bana nyonso bazolanda biso Olivier Lunianga moi na Paris balobi vraiment sabubu kaka na poto ozolanda oyoka makambo eloko vraiment nga na yaki kolobela mingi yangwana tozo senga mingi biso ba artiste comédien pe ba soutien na bino bato libanda to longola nanu bato ba image moko boya mabe bato batika na ba image akala ya tango ya ba flamand eza ba petio na ba adeba ba petio na ba soit disant tilapia soit disant fait rigola yo ngana kwa larguer yo fait rigola donc na mona kutu ndinga loba te ongana ki na ngwa loba ya ngwana bana poto bambota trop na sepel na kozongela na voix mobo sala ki onanga leleka na zileleka eloka micho ozongela ka eloka micho wana eloka micho wana bana poto ba bulelo ko solaka sala ngo solaka te on reprend, on m'a pas tina ça. Nga Fally Ipupa na moto atina bisotoloba. On m'a so Fally daene babok bano sara na komona. Loko Fally zanvi na démarrer. Mission ti mwana na demba na fe baba jomba. Ma inzeng
tela bano yo adeba wana mwana wana masitora benga na yepona nini ki empori yo na sangaze na yo na sangaze na yo. Et pardon papa, pardon. Pour l'engana moi na suki nanga ya na mone loko alobate ya na mone loko alobate na moi muke na musala ebite ebelote ya do bana poto ya ngwana musala yango dans ma dédicace na dédicace na ngezaka mingi na Olivier Lunianga masa na ngai mon artiste a se sauvé moi chombo moi nini boaka maman Ivan Pongo là. Ma mère nanga kutu dernièrement ou totine langa code ebi code ngona kende bwenzo rande batwana babeti basalika bakindenge moko boye donc mais na asira bisenga ko mitungisa mate jeza normal non na sepeli kovo qui sont pas ex info plus mabi awande sika bozo pena ba information ya bien ya sir bisoye toza ana sen et sika ve fali a utaki. Maman la biso kuto loba donc maman c'est un amoni on dirait maman c'est un awa parce qu'elle a riposte quand on riposte azo loba. Bonjour maman. Bonjour papa. Est-ce que vous avez loba mon ko loba pona fali poupa popo na moto penzo azo finga fali na ndenge na zalia na za musala nazo sana lupango ya kati ya lupango epai fali ya utaki nazala mingi ya loba te mais oyo azo luka makambo na kombo na ye italien disque d'or aya ko fete awa bon eloko ni lisuto ko luka pona komba fali ngande koko kuru ya kaba koko la bon bongo siko nazaka na besoin to kutana même ndenge ya fali ya rotala oh nano te banda zuibo disque d'or to zalaki na yeti lelo akoma katate ako pesa ba cadeau bipa nyonso tu menga bosani na sengi aya ko luka ngai akomona ndenga na koli tango tozalaki so 4h du matin koki to kati musique wana tango wana to bandi ko luka moyen to sala nini to zwa biloko to lia après to ekopanza na pesie penza mbote kasi aluka ngate naza susu mama te na komi koko ya bakoko na sengie aya kaka bakutinga la zo sa msala. Mais quand même basengi kaka il faut tout na loba pona sepelisa ye nazo lukaye aya ya boye salate boyoki maman zo témoigner parce que maman mona kokola ya fali kobota ma ya fali ngakutu na benga maman te na benga koko meme donc meme na ngai a témoigner yo nani sa témoigner pona vie na yo o eza Paris so luki fali o sambwa yo o nga nzamba banda linga yeyo nga na longola 5 fois yo ba faux français to ebi muto aleka na ngweza ansiluzolo o pa bima na ngwekanga ansiluzolo bino tu botikali saketch reprendre saketch faux français c'est sous arte arnde yango to sala. Merci beaucoup c'était là Poka parce que je dis merci beaucoup à mon cordon Moustapha Malembe biso a vraiment ils a riposte quand on riposte toza na biso na problème ya mututé donc on est là parce que muto sora sengi alika na info plus a ils a vraiment émission il y a chronique musicale to le barasalon ba actualité mademoiselle le canabobi comment Sabril mais biso pe ba chroniqueur to ba journaliste toza na besoin que moto za bomana mais ba comique exagéré ko finga ne comme même il y a ba parents même ani na sur bomoni to na zu Poka awa Poka fini maman mututé a fini papa mututé a lobby des fois mututé a lobby kaka sur la a lobby kaka sur bateau bazako finga président na fali poupa nani parce que a tozana kasi ya commune ya Bandalungwa et d'abord déjà avant Nasseli sana conclure na koyebisa na ba musiciens congolais vraiment l'unité précède la gloire donc bomi kitisa bo sangana parce que bon mon ngote ke ndenge vraiment ba whisky banane ba sangana ba mener biso bino na bité biso peut-être musique na biso simba on a polémique donc je dis merci beaucoup équipe et accompagné kinga je dis merci beaucoup à Moustapha Malembe mon cordon je dis merci beaucoup à mon DG Lookman merci beaucoup pour ses travail aux Osal et la Peggy Titan et na confiance au Pessinga et je dis merci beaucoup à Olivier Lunianga, donc 11 ans, bébé, moi, na Ivan Pongo. Je dis merci beaucoup à mon producteur Honoré Ziko Mayele, Babi, la fondation Ziko Mayele, Moutassimi Peggy Titan, Nenge Maramo, Babi, Kalaming, Mystique à Fourmi, na Paris, wana, Ziko Mayele, Azawana. Merci beaucoup à Agence Badem, Bana à Paris, Bana à Belgique, Olingo Tinda Biloro, et il y a destination Matadi, au car, au Nini. Kimambangu, une agence Badem, na Bruxelles, wana, au Kimimbangu, Romo, na Babimboli.
babi Adam Mystique mon vieux ah yena lara joli mabe kanzambe arène bazana ba firmer mumbele bazawana na kati ya arène wana donc na pesi mbote place aux ali na bo sanité Ravel Boyela New York Ravel Boyela New York donc na bo sanité Mao Chechum Mao est en vie papa na Ellie Preston Lorette Limouka R9 donc na bo sanité bato nyonso balinga Peggy Titan donc yo ebi Gianni Lukusa je te dis merci beaucoup et na bo sanité na mon vieux Jean Chamba Jean Chamba ya redo donc a toza na couloir na yo ya redo et na docteur Ifari na bato nyonso balinga Peggy Titan Victor Bosoko babi nzambe na bango Victor Bosoko donc na lebi ke na leli c'était la Peggy Titan et na bo sanité na zongi lisusu mutawa bimisanga Paris na esprit babi Honoré Mayele Zico babi la fondation Zico Mayele le sympa de Paris na sugi awa tokutani mikolo zalio ya c'était Peggy Titan yende makambo donc bye natiki lisangu na baluki Saki alingi atala émission ya kambangu info plus aïe na cliquer na koti YouTube na tala info plus pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambo nyonso ezaleka info plus tala pe mona info plus otalaka